Banani ba génération Oudjana. To solola. Banani ba génération Mbappé. Eza basi. Siko yo somona mibali babi to na génération Messi. Comment vivre na biso le roi Canal Plus. Soka bon mais ezate bokati. Ndeti wana sikoni. Mbongo ezate bolingo bezate. Sinon masumo saka lundi na mardi na samedi to dimanche. Pourquoi non dimanche en église? Tant qu'on zo longo l'église capella. Merci beaucoup na batu tout bolanda ka chaîne na émergence One TV. Merci à refongo na biso ba porte bolanda ka biso na motema vraiment mobiba. Na pesi bino merci na kolonzambe na pe makitoko a pesi biso na mokolo su ya lelo to kuta na bino o eza juste simple servante na bino Josiane Ngalula la surprise du ciel naza elongo na bino to partager na bino vraiment lisolo o na plateau na biso to zana invité na biso to ko se présenter boye ba azana ni pe outini si je nini to memeli bino na poko lelo na tongo lelo ça dépend ya l'air o écouter le katikati ya banda kuna bino. Bonjour papa nanga. Bonjour Josiane. Ko se présenter kombo nani ba fan na yo ba yeba yo. Ba talanga déjà ba yebi ke wana za Gouve les Gaulois. Soda vraiment ya Mobutu ya nini moko wana donc Gouve les Gaulois je pense Mama Fanta Fofana Zolanda na moni venanga Toussaint Bomba liso na moni venanga Aimé Kodia Motema Jésus les Suika na moni venanga yi Papi Sapo chef de ville alotala ngai donc na moni masa nga grandi ongo les motivateurs de tous les motivés na moni masa nga K20 tonton Mwadi na moni Grèche tonton Lalande rega Istanbul na moni bato Shérif Kachiko l'image de la terre. Oui. Donc na moni maga pour te talanga ba déjà que ya soda ya papa ya vélo Gouve les Gaulois. Oh donc tout ça sera bananda moko. Babi wana vraiment mon président est fort. Hein fanatique ne vraiment le boss Josiane Ngalula. Na lelo fort ba gros bisous pour mes amis. Un sujet na biso ya pourquoi lelo tolingi toyeba na bana mibali baleli trop balobi biso basi tozo sunga bango te biso basi tozo sunga vraiment mibali te basi tolingi kokota de monde mingi basi bazo senga makasi pona nini mibali bino bokomi donc comme le quoi moi bo vandela ngo cri maro ya kotonga si je na bino komi kaka ya bana basi bazo aider bino te basi bazo sunga bino te na ndenge nini basi bazo aider bino te bazo sunga bino te déjà basi ya lelo ya génération lelo to ba génération lelo oui tant to cha basi il faut te préciser la génération oh ya biso ba jeune oui complexe d'infériorité convier lokoso on se comprend amona muninga zaki na kabelo te yepe fois chazo bossa na poche mobali neza mo pousser ils a insuffisant par rapport à kabelo muninga tche amona muninga na ya moi azana téléphone té iPhone 11 Pro Max webi ninga ya zula jam yebi miracle nini ya 11 Pro Max amo milliers surtout milliers ayoka énigme bimaki te ayoka kapela baliaka ngulu te ayoka te na ocho bakoma kosala Thomson ayoka niangwe te yepe fa salango ko envier motema moto complexe d'infériorité yango emeli basi na kobunga nzela babungi nzela mais normalement bino mutu bokomisi basi bongo comment fait-il babi mibali vraiment les mutu bakomisi basi bongo pour moi ça ko lingena motema mobimba lingi mobali mais au moins mobali azana moi si côté mazana moi si mususu donc porte ndako moko to kabala bafongola 3 personnes babeza bino nde mutu bokomisi lelo basi mabe bino nde basi bo bebisa mibali to mibali ba bebisa basi babi mibali de ba bebisa banani ba génération Oudjana to solola banani ba génération Mbappé eza basi siko yo so mona mibali babi to na génération Messi to Cristiano ezala te
Toujours vivre dans mon kilio, basi bakomi ko copier biloko ba mibali basalaka, c'est impossible. Ndetini. Masanga. Masanga za longo normal. Banzembo ba mwasi ya bongi, mwasa bongaka na ba kwiti te o. Oka banzembo bakolo ba imba te. Mwasa bongi na kwiti te. Mwasa comment komena masanga makasi kolika mobali tembo. Tikana ko copier. Tikanga vraiment la développer. Oui. Oko ba idée par rapport on est na zolo. Ah oui. Tikanga vraiment la kende. Pourquoi basi o mwasa fani ba benye mwasi nzambe aboni boyego? Nzamba mwasa sala. Oh la foudre. On comprend les combos. On comprend les combos. La donna. Bolati bando Kardashian. Bolati ba combo. Oyo bobi ke bokola tateka pour faire biso mal. Ni bali ba bébé si bango na Congo eza basi. Basi ba comment comment vivre na biso le roi Canal Plus. Soka bon mais eza te bokati. Ndeti wana skoni. Mbongo ezate olingo pe ezate on se comprend donc to vivre na époque moko to oye baba si to kobala te soki vraiment baza ba fiti baso ya biso on nzamba kotinda tikala kende ozala linga na kende na nina ba saka su moko yo lobi basi bazo copier mais za bino ndebo komisi biso balokuta jamais moi bino ndebo komisi biso ba miyibi bino ndebo zo linga biso na bolingo solo te ngana olinga yo linga ngate moi c'est bon kala to yebi moi si fa lata moi si fa cha suki fa za la bien moi kabelo ici baso bazo aider mibali ba commander baza boyelo on échanger zela na kende moi c'est moi manga na lingi papa batu na lingi tonton wana ana famille moko boye et non par rapport. Ah oui. Moi c'est vraiment besoin monter mana ya pesi pas Joe na ebige te mobali na ngane na ligne lié boye ana na makokyo ta ko somela nga kabelo 150 mais azu monter ma pesi pas ebige lobi ndenga ya zotanga e go simba te oka ba témoignage ba te belé azaka na mobali ni na tanga passe mobali tanga zu bazana ye o mende tingama fikala si ça. Ah oui c'est ça nangana pesi exemple mukuse ndeti ngama ko na eda payer na aidé na makambo tout na ndaku vraiment na vandisa comme stable bataki pe moi le panga papa parti na 4 p 500 mais na suka na ngazongela maman attends au moins que motema pe maman baby ce que loko bozo posana tant to lingara bino ezalaka bolingo to bika comportement et kontaka on est na bien nyos éducation ko ba nyos te maman muta ko bana mongeleza kanzambe ngana na ba défaut yoka nenga na ba défaut yoza na ba défaut on se comprend donc nenga yoza na ba défaut yeba ngana na ba défaut ko ba tenga ngana ko na nyoso so mo bala tika ko na défaut moko oyo mo sali examen na ngote on sali examen de conscience na ngote basi beaucoup mi ko jouer plus hypocrisie ko les mibali comment fais-tu yoza na tonton Guéric moko linga ya Jean koko linga pa Pierre au boss le que sous plus loin koko Manuel Wakanda. Nakandate. Wakanda. Non, bien tactique de jeu. Pour comprendre ne comment développer biso. Donc bino bocha biso na cahier de charge à bolingo. Numéro 1 c'est Manuel. Numéro 2 papier. Numéro 4 ton Germain. Ya soukande o wana tonton na décorer la table. So na fait na capé la batu ba CP là. So na keni nyangwe batu ba CP là. Bobo mi biso. Ni basi po bazo mbongo fa linga tata mukolo. Tikala kende. Natikio, on s'aplaise. Ba tonton ba jeune ba rasu ne loté. Mais bino on a dimanche dans l'église. Li puta plante on ninyango nzambe pia a pion li balate. Poani. Bozo sambela mal. O tikino masumo saka lundi na mardi na samedi to dimanche. Pourquoi non bimi dimanche en église? Tant que ozo longo l'église capela. Que yo bino ka mibali na ton Germain. Mobali yo ka mobali wana le msusu ozale ke moi sinon na ndako mozo draguer le ke moi sina yo. Mibali botonda tona moi simo batali moi so pesi nzambe merci. Mais obimi li banda misu. Ezo tambo zo luka nyoza moi si pemeli mozo tambo sa misu. Boluka ka nini? Wana eza ba les à côté to ko boya côté eza ba les à côté mais liko lo bateke batu tout baza pareil. Mais ça basi et liko lo bateke so kutene na libaku moko boye mutu to za libaku vino eza bongo te. Bino bo comme ça mibali ba libaku ya vina bino. Attention nous moi ça sérieux OK neka na ningo OK na yi. Ah mais on a ninga logique to ça normal yo te. Au monde na ba il y a na ba logique mo boni bo na bureau. On comprend? Oui. De mon bureau. Zo ke za bongo te. Muta ko changer ka mutu. Yo ko kutanga na défaut changer ngape défaut. Ngape na ko zona défaut na changer défaut na yo. Mais si ko boni bino ko komisi bizaleli ya mabe komi habitude. Mabe ba boko la ngote. Comment
comment beaucoup la kindumba comment beaucoup la kimoïdi mutafani maba ni mina babenge mwasa moïdi ngana moïdi te maman moya kala na ba yayo ba otuko likana bazaki na éducation oté obi biso kala à l'époque pour moi mon pende à moi c'est difficile mais ngana ko fana neto fene otomoni combien ni pende mais bino mo boko na combien ni mutolu te bino mo musabi si moi sina bingana ninga wala ta sersi ke songa ngana kutana mutu moi singa bi moi kilo tindo lettre moi kilo tinda polo mais njo ndeza jean ngati use au body siko yo mutu alobi ke yo linga la ta kilo to ko accepter pour na bala ote mobali no te mais accepter ola ta kilo te mi pende mo sona lati nanga kilo to ki kilo comme toi lati kilo mais ote ke éducation des fois ça ni ote ke éducation mon défaut ote ke éducation sans les savoir yo ko so ça ki to ko ça faut tika mi pende so ça ki to faut tika pratique libanda ujana quand ndongo za na formologie na yo quand ndongo za ba doit comprendre que ça bien kitoko za tolo na ba mi pendete na libumuta vous comprenez ce que ni bali lelo ba comme méfiant pour na basi ça auto okuta nango basi bo mo sala biso boye boko imaginez pour moi si nzambe ye nzambe so ye mo peli na yo siko yo mutu ba kela pa na ye suka ngweni kilumbukila babi avoma ende makasi pour la sentir babi bino bana basi bino ne bozo komisa biso boye mibali baleli bozo komisa bango mabe makasi question na ngai emisa to ezali basi vraiment bazolela pour la bino mibali babi mibali boza mabe mibali boza lokuta boza ba égoïste na lingi na yeba vraiment eloko nini bino bosala basi pour moi ça tele makaka yo lela pona bino bon mibali na kolo bateke mibali en général tout baza bien mibali pe ba blessa basi bazali mais yona na loba na yo mibali ba blessa basi ba blessa bango par rapport ya nini ko mutu to mona kamela masanga na baraza sula ok mutu so ko mena masanga na baraza po ba pasi ya mokilo ese leka ko se consoler na masanga yeni ko loba peke mibali musu ba koma na comportement mabe vers basi eza ba blessure bazwa intérieur si vous avez monika moi c'est mon arène moi ça blessé nga parce que même ligne donc logiquement basi ba blessé mibali ebele ba blessé basi ebele mais c'est que nous déplorons via comportement ya kichasa ya lelo basi nzalele ki makasi zela nakende eza question nzalele nakende nafungama vraiment nafungama tolo solo ba nzaleza nini obiso ki nzalele ngo na libumu et na mutu c'est fini ouais bien c'est fini ce qui muta longoli nzala na libuma menyango na mutu oh to ko raisonner na mutu et comme négatif nzala faut tika na libumu raisonner son na mutu c'est par là au moment même ata mwasi même ata mobali a ko raisonner na nzela poto za batu a d'ailleurs aux ba sexe différent toza batu mais lelo ko envier comme na gichasa le koso comme na gichasa kindumbu comme na gichasa ko accepter basi ba comment ko accepter ba bisa mobile na nzala maladi ya accepter ka pour kuna kopa mbongo ya moi sabi que via so keneze risque ma bi fona kende pour kuna kopa mbongo ya li mama to kana gichasa ngana to di réalité so le kana gichasa eloko ça na bino mibali bolingi ko donc yo na comprendre yo gouve ozo so vraiment pari ya bino mibali te na so par ba tout et ça ozo so pari na bino mibali et ça na bana basi lelo ba ba victime ya bino mibali o pesi mwana ba zemi o laki o bala mais lobby ya komi babe okeko bala mwasi misisi oza na mwasi na ndaku oyi se ngana linga mosala ta boy ngana linga ka bote mais libanda ba kekutu na boîte na mwana moko buke bien coupé moi bien ket moi kabelo mais na ndaku yo kinse suka maboko na ndaku yo lete kitambala na ndaku yo leta do mamelo kwa vanda rido ndaku vanda na bota bino mibali ndebo bebi sibasi na koloba oui. Je ne pense pas que tu as fait une mauvaise foi. Deuxième logo. Que moi, c'est un logo qui mobile libanda à la table milai libanda amoni na moi c'est mususu biloko mikuse moi so ya ngaya ndako biloko mikuse na zolola tu eza fosuka na ndako ko nga mama na papa na sepa na mipendo na komona mais bibi c'est bon tambola na ye zela oui zela na kende tonga na lati siyo biloko mikuse oyo osuka na ndako eza elengika ya ngamoko mosa libanda ko comparer mosa libanda na ya yote po yo la kananga olamuka nanga oza mosa ndako la polygamie ça existe même dans la Bible autant la Bible obi polygamie obi roi Salomon oui roi Salomon
nakende kende fongwama netikelo fongwama aza muta bible te aza muta bible solo tozalaka sage to tobendaka nzamba pesa to toluka ya Salomo te boluka ya Salomo aza na combien de basi aki na basi belé merci donc pour koloba noke mobali akozala autorisé kozala na basi belé soki abali bango mais moi cité tika nakende moi cité nga manana koma ofanda bona mona teke moi sa bali 12 bureaux to 2 bureaux impossible comme kindumba mais bino bolukani la polygamie existe nga naza polygame te mais la polygamie existe na peso ka exemple ya bato moko même bato bible o mona ka bazala na mabunga bazala pe na ba yere mais bino boleta bana bino bakomo na bango tu comprends donc eliko lo bateke soko moni eloko mabe o muninga zo sala to mobala zo sala moi si yo faut copier yango basi bomi ko copier comportement mibale mais roi Salomo na lokola mobali ya na kapela panzaka bière oui yo po sangise kirino ya mibali boye bo panza bière na mama kango non réduit yo pota maro ba kinduma mobali munduma mobali réduit na nini comportement non comportement éducation ezali bino mutu bo changer ça moi c'est à ne bien moi na batu bien vraiment éducation bien mais à changer par rapport na yo mobali a solo moi sina ko bomba été akobenga ridanda te vanda ka no boto non wa Salomo zaka na basi ebele mais bango ndio so bande ko sela bango zakite o sela oyo otika o apesa oyo otika o salite ezaka bino ne mibali bo bebisa biso ezaka bino ne mibali bo komisa basi balokuta pourquoi bo komisa basi balokuta moi ça roza na vérité oyo biso mais yo on dit maté imaginez mobali musu moi ça bima ye oyo biso bo dimisanga la terme kota kuna na mono biete na oyo ko solo ya nini face à la moi si touché autant nini na muto moi si là moi ça trichoter a outé ska bien même église aye mobala ça la moi si touché aye ba soki moi ça outi wa moto ki bino ndebo bebisa basi ya kokende oui bible lobi la femme sage bâtit sa maison oui siko lelo na kichasa et comme nini Otozo bâtit sa maison la femme moins intelligente détruit sa maison Otozo détruit tozo construit na kokende te na oui oso pesa ngate na kende tika ngana décoller fongwa manzela ngoana fongwa ma elengi dani argument n'est tellement solide mais tu vas commenter dans ce il faut comprendre que dans autres défendre des cas moi c'était mais je défends dans autres défendre des causes oui dans autres défendre des mots mais je défends des causes le comme pourquoi tu te mets à la solo qui tient ça moi c'est le lobby que mobile soit bimi soit écouter nda go salité il s'en fout avec mobile soit qui na go sokona 16 il s'en fout mobile soit bimi écouter na ba pousser à fufu na lamba il s'en fout bana ba subaki na kiti il s'en fout so toi tu crois que moi soit na que place mobile on a que place moi kutana moi soit à propre moi soit bi ko entretenir mobile avec papa ninga za bofala na 12 heures papa za wa ayeye moi otikele damazi na boulot na 13 heures 14 heures aso yibo makolo aso yiba ndiyo moi ça ndaku makolo ko pesa mobile faut tite pour la Bible dit la femme sage bâtit sa maison ko bâtir sa maison za ka teke ndaku ko bofutela non et ça tellement makambo belé za wana et ça ko entretenir mobile ya ko la de la mobile ya ko sukola et ça presque logo belé mais tellement ba kene on a français mo pousser bino bo kansa so ba bi la femme sage bâtit sa maison et ça rafana commanda ko nga na sokoli basani na la mi fufu na pakoli pousser té c'est pas ça ce que l'homme ibali babimi libane za cause ya basi la négligence à basi mobali moi mobali comment négliger pas moi aussi moi ça tourne sur mobali n'était papa on ça bien on l'a mouki bien ça va et ça la raté ça la rendeni bana baliete les lo photo liangombe répéter que bana ne ba ça ba la faut balia ozo bossa na mobali bimaka to na Congo misala la raté a débuyaka pour na yona bana na baza bien yo mo bandi ko automatiser na ndako soit que libana kutana muto to quitter automatisme comme ça abimi libanda normalement na sikana kende on a les baxelo qui sont sur le cola au baxelo que sont na sisi tozo kende tozo comprendre na lingi na ibe loko moko yo utikolo ba no lobi mobile abimi ayo kutenda ku salite ko kuta mosi non eza na basi nyos tuté na basi ngana moni vraiment ndeti na omi ba mosa pembe donc ala mkaka 5 heures atema ina douche ava simba basai a sokoli vraiment bongisi le mobala oya akuta ina teni musu mais ozomona mibala bonga ayo kuta mosi na teni musu moi ça yambi bongisi table moi ça ke beza ayo mosi na ya kanda naza ya olemba je suis fatigué na mettre tout simbe donc azomona ngo ozo déranger et ça
mibali baza kozwana. C'est pour cela moni moi ça moni mutu moko a aussi mais ça normal. A zo même garçon dans le poponi. Garçon na so à l'aise. Mobali moko yenda ko à l'aise te. Okebi. Na yibika question na yo moko. Olobi be mobali ya obeta o kara, il faut se demander plusieurs questions. To zalaka na ya betanga karaté. To poussa na komi ko betanga question. Et là on ni nezo leka na kati. D'abord est-ce que yo mo faut ça examen de conscience sambela bien. Ko katate so fu quand même on obele la grand pote nzambe na boye bozo sambela bien te. Ko sambela na principe nango. Ko yeba ko sambela zali ko gang eza ko sambela te. Mutu so sambela na motema mayibi ko sambela. Alobaka ta saka boye. Ana. Obi Ana. Oui, moi. Alors va prier boye te mazo azo sala ngolo kwa mutali kuku mazo lo bana katso ya ye. Ana so mona de. Azwai. Premier eloko non yango wana. Deuxième eloko. Mobali to saki na bien. Mais quand yé wana mobali yango yé wana abongwani, il faut se poser la question eloko nini sali abongwana. Ngande na changer, to yenda changer vers ngana changer. Et sa question. Il faut se poser la question, toujours changer par rapport à basi bozo changer biso mibali. Basi pe bazo changer par rapport à mibali bazo changer bango. Ozana raison na yo. Nazo boya yo te catégoriquement. Mais nga mon problème est que basi bako sala ba bako landa mibali te par rapport au comportement mibali. Basi bako ko mabasi nzambe te. Basi bako compter babiloko zo leka na ba Nollywood te, Kardashian te, Vina Nigeria te. Oh non, tikana ke novela cité. Moi lelo habillement ya ba congolais na ya ba kino échanger par rapport à Betal et Batala ba canal de presse. Loko amonaki ini edo. Yepe na kitasa fa koma ini edo. Wakanda. Te to kende te. Loko amonaki Kaili. Yepe fa koma Kaili. Oso bossa na Kaili ça ko s'adapter par rapport ya bango ba américain. Nous on est des Africains, faut tika na culture ya ba Africain, surtout on est des Congolais. Il faut rester toujours serein, positif, calme, propre, posé. Si vous avez copié bango iPhone, vous savez pour ça iPhone 11 Pro Max. Oh, naza Modric, ana iPhone 5, abandonne on va dakala, adam millionnaire. Mais yo ça na pour comme 11 Pro, mais 11 Pro on sala raté, mais ce qu'il faut le go manager. Non manager. Ba masa no mo ba manager no ba oteka yo. Ba oteka te poto zakaka. Baninga basi ba mo koteka baninga na bango basi ba dija ba ba mo koteka bana basi o bazana banda kuna ba numéro. Eza musalele musalele Gaulois eza o mo. Eza bino nde bozo komisa biso mabe. Ngana kozo na za ndaka mobali soko occupé nga bien te makambutu bien te. Moi ça tala moni mo mutu mo so sombele polo, o sombele bodi aza la propre. Oui crime ouais. Oui moi ça salté na ndimite que yo côté misa fia salté na nzelo linga. Na ko yedo na loko mo. O ndetini. Conseil on go pia wetikala na emergence TV 1. Loko ça moi solo dozala ka mayele oza sage. O ape na capacité ko bâtir maison na yo. Oui. Ta propre maison ça il faut comme on en a libala. Et ça vie o ya yo moko bâtir ngo ezala na fondement ya bien. Comme maman na mo bébé. Restez toujours serein. Restez positif na ba objectif na yo. Salaka na motema mwasi o ya kala. Ato moni muninga moko boye basala ki ebo yo lingo s'adapter na ko sala raté. Ko copier ki lelo te. Pour lelo koma ki lelo. Ko copier ki lelo te. Yo mona mega ko copier kala. Au moins la positivité ba féliciter. O meto taba maman biso batambola radio ba kutana ka pena ba problème. Mais bino ça exemple ba maman te. Ba maman na biso kala ba wimena na mabala po ba ndima ko kosa mana libala mais ba wimena na libala na fidélité. Et donc jouer na kata libala kala za la fidélité, sincérité moi ça vers mobali. A dit que mobali ko sa mai. Mais ba maman ba ndima ba kosa ma intérêt ba na yi. Intérêt famille na yi. Intérêt à vie na yi. Yango za enjeu. Andina kosa ma. Mais azana so conseiller mobali na ye. Mais lelo eza envie basi bo timbi ko leka mibali. Ozo timba na place ko to ngava na timba. Ozo leka na yango moni bo bala na 9 mois bo kabwani. Ba kabona pour na nini? Et compresseur zanga mutuna makolo. C'est ça en fait, ba maman Karabazaki tellement sage, tellement bon, tellement fidèle. Constatez qu'une fidélité bani na bonne, une fidélité bana banda kala. Mais ba maman kala ils ont compris pourquoi vous na mabala, il faut ba ndima ko kosa moi ça sera toujours soumise. Et pas l'homme. C'est ça en fait.
Merci beaucoup. Na question na yoki elingi lo baba mama na bisona ba umela ki na libala po bazaki soumise batosa ki mibali na bango yango bazaki lelo mais kala pe ba mama misusu toyebi ngana zana na otanga kombote ba mama kala musu batanga kite mobalo memela lettre ya mbanda mobali ba ofuta ya isa mwasi ba ofuta ngo tame mwasi tema ebi ko tanga te moya vérifier na ba billet ya mobali ayeba ezate pe mibali basombela bango mapangu lelo ba se retrouver bazana ngo te mibali bateka bango po saki ba mama kala ba ekotanga te ya biso bafina biso lelo au fur et à mesure bazotanga ba université mituna bango za ko fonga mama mobala ko se ezate otali ba diplôme de délégué oui otali ba diplôme de délégué otali ba diplôme de délégué oui Nathalie obi que sérieux zo bete la tolo analphabète baza mingi ko leka kala mutazu diplôme de temps en 2020 aux 21e siècle ba poser micro on a une explication d'un diplôme d'état. Quand on que maman kala ce sont pas des intelligents, bah intelligentes. Non, bah intelligente toujours. Laissez perfection et zangakate ya kala. Mais lelo mais tala lelo classe ya lelo. Bah toi travailler lelo na ba société Congo bah ta kala to esi. Bata sika. Bata kala. Bata sika. Bata kala muto to travailler. Bata sika bazali. Baba na biso ba sisi papa na biso ba sisi bata sika. Total même ba député na biso ya si bazali bata sika. Assemblée nationale. Général ba ministre bato ya sika. Assemblée nationale na gouvernement ils allera toujours après 5 ans par rapport à la constitution faut bolongolango. Mais surtout quelqu'un na ba société où ils a l'état ya kala. Ba papa ba li ko zo patienté. Ba jeune bazo tanga ba kena passion mais ba sika. Ba bazali obi ke bato basi kosisa chiki kaka na ne oyo basisi chiki ndanga 4 oyo bazwi misala o naza ba je sais que l'ange naza Caleb Muteba babi yanga moko auto silisa azo zwa diplôme azo sala hein oyo bato balingi poto pourquoi pona Turquie pona Grèce misala ezate bato bazotanga ke na passion bato baza na passion bazo sala yango moni yo zo la différence ya kala na siko obi ke bato bango ko préférer na bango kala ke lelo. Mais qu'elle a fait équipe de bilan malonga te. Obi que génération de ça abandonné à propre sort. Obi pe qu'elle va pas ça. Ça on a vu ça. Obi nous so basi ba komi ko kosa mibali, basi ba komi na infidélité ki ndumba, eza par rapport à nzala. Eza par rapport à condition de vie autres trafiquer lelo ngana yo. Oza conscient na moi. Ils ont su que la fille de la bateau au portail l'émergence baye bagel si lelo vie ezo keninge yali, eza par rapport à condition de sous ya vie sociale. Eza boité. Ngana to yebi ya mo mobali wa sala raté soit ta sala ba futi ete moi oyo okutana tonton moko ba kana posa bimana kabelo 100 $ oketo okimete non oketo muto conseil de sala te naza fidèle mobile ngana okende génération Mbappé na génération Ujana okende oh eta génération Mbappé génération Ujana bano pe ya sérieuse bazali oyo vanda mobile na azana ngoto olia matembele na yebi ba fi wana mobile na azana lokote analogue mwanza mobile asundela na bana mibale mais azati lelo oteka osala service ole sabana e basi bongo bazali basi misusu bango ba mibali par rapport à impolitesse arrogance ça na kende non yali ko chali ba ko to mobile dela mobile lobby ya lobby mobile lobby ya lobby obi esuka nini mobile rolakisa ka kotika na mobile oketeka maputa oketeka bakoni oketeka makala c'est ça en fait comme na suka tozo comme conseil na bande ko na biso na bala baso bazolela mibali bazokosa bango na bande ko mibali pe o bazokosa bande ko na biso ya basi conseil nini oyo kokiko pesa bango conseil ça ka moko changement de mentalité poto longa nyonso tout olonga eza changement de mentalité mibali so tozana ba défaut to komeka ko sala effort ya ko bongisa mais s'il te plaît basi pardon ba changer ba kinoa Sony mingi, Sony. N'aime comment passer pour le boza kinoa Sony. Bozo bimana ba téléphone cher. Bozo na ba kabelo cher. Mais banda ko na bino bota la condition de vie nango. Ba téléphone bozo nango bo kopia ba maman na bino ba banda commerce té. Bozo na ba téléphone ba 500 ba 800 mais yo mo na ndako to la na salon. Et ça na sensité. Et ça na sensité maman. Tomeka ko changer la changement de mentalité. Tomeka ko changer mentalité pour aider futur aux pour génération nous sommes abandonnés il y a propre sort na biso moko. Ce que sont déjà abandonnés à propre sort na biso. Tout ça na ni pour changer. To banda awa. To banda ko changer awa pour nyonso e bongwana. On lati bien mais pas na bino moko eloko malonge ya te. Eloko malonge za te bozanga ba téléphone na danger mais ndako ya bino ba liete. Opanzi masanga na kapelo so mi 2 kilo ngulu. Mais na ndako na no ba lie mbwengi. Simba, c'est par là où ça la Kindumba.
okosala kindumba o mato kita poto ngba lembo ngilo bo bimoza na lokote il faut luka ya Georges o luka ton Robert o luka papa Philippe bokimi maladie o eza ya nzoto maladie charnelle bon la maladie spirituelle balatela mo préservatif te to bongo wana tant ekomi muki donc sans plus tarder na moni vient nga Gilles Malebo na kata Chicago na moni emeko ya motema ya Gisèle Swika na moni patience Bosombe boss ya Paris na moni Fanta Fofana maman présidente il y a tous les Gauloises na moni Natacha Golo na moni Patoche na Fildren na kata France na moni Lissengwani na moni vient na Fabrice Kamboula j'ai confiance base à papa Hervé na moni Shérif Kachiko l'image de la terre na moni Fallon Chi ou la bies de Lix na moni Ribin Zenzex Toton Zenzex Maître Rodin Kebolo Tonda na moni massa nga gradi ongo les motivateurs de tous les motivants ça permet de défouater la sagesse d'état na leli na moni Jonathan Mundeli na moni Alino Kalamba na moni Joël Mboulani Kanda na moni Joël Mouya na ngata Paris na moni Jean Thomas Kassa Kassa to ceux qui na Jean Thomas na moni Papi Sapo chef de ville na moni bébé Younes na kati Allemagne na moni tonton Benjamin Malamba business na moni vient nga boss Mondo super dealer na moni Junior na moni masala ngai Grèce tonton la ndeka Istanbul na moni petit nga Christella Ngoma na moni Peggy Lobo la maquilleuse de Lix to suki wana merci vraiment na bande ko balandi émission la bino vraiment bonne kitoko yango babi émergence one TV ndeso même la bino émission kitoko bolia bo sepela émission o bande ko basi bo si conseil bino bande ko mibal pe bo zo conseil na bino boye balolenge ko tambolo bite que ce que mobile sala que mabe yo poso que mabe bite que ce que moi sala que mabe o zo punition na o la bande ko basi merci na yemo ko yeme merci na kolonzambe na pe makitoko pe si José Ngalula la surprise du ciel merci beaucoup na kolonzambe merci na camarade na ngamoko alors moi dans la pierre précieuse babi fille à Bastien merci na mon bébé chéri Myriam Ngalula Choco Frapa na lela o mingi na lelo ya ko merci na yeme babi dido kalunga umela dido kalunga poyonde nzambe babi yemoko nda simbi masolo babi les grands caméramans Arnaud Nido mobala Choco Frapa boy vraiment au sali mokino merci vraiment na balandi na biso ba otu ba ko se faire émission ba otu ba ko tala numéro na sur téléphone contact na biso vraiment yango wana bo s'abonner émergence one TV bo s'abonner massivement natikeli papa na ngai plus d'informations ba tout bozabo ke na Instagram ya Gouve les Gaulois de faire rigola bozala bo s'abonner massivement bo benga na plus 243 090 au check plus 243 90 23 63 225 boza Gouve les Gaulois et on kitoko Gouve les Gaulois na Instagram kitoko babi o za bezo Gouva te e bo benga ya babi a va se conseiller te vraiment donc ça va mibalo yo mibalo vraiment o bo trichaka ba fi mibalo ba yokisaka basi mitema pasi mibalo ba sundolora basi wana vraiment na les libino tout na Paris na Londres na Suisse na Belgique je t'aime beaucoup bye